Ok, Baimboka, chers internautes, oye sur liboso na bino, na émission na bino ya sika. Topesi bino merci na confiance bopesaka biso ndenge bolandaka biso bopartageaka ba émission na biso donc esalaka biso esengo ya encourageaka biso lisusu po to continuer susu kozwela bino ba information bino bato boza na tante vraiment toza toujours wana na molobeli wa bino leader Anderson toza elongo tozolobela toujours likambo oyo etali mboka congolais oyo alingi mboka na ye ata aza na fin fond ya Afrique ata na fin fond ya Europe ya Amérique ya Asie akozanga te kopesa ba soutien mpe kolobela likambo etali mboka na ye ya nga nazalaka soki ata nazo naviguer na ba réseaux sociaux so na moni loko moko ezo parler sur Congo na tiaka na mwa pause na landa bazolobela nini eza nini baosala nini. Ok, lelo tozolobela bongo likambo etali ba musulman nini lekaki na stade tokolobela susu likambo ya Félix na lwala ba discours na yo ezosala polémique lelo tokolobela susu likambo ya Félix na discours na ye safingaki ubi afingaki te tokolobela likambo ya enseignement primaire secondaire technique ministre na biso Tony Mwaba et puis tokosukisa bongo na ministère ya environnement avec mama Eve Bazaiba. Mwana mboka mbote mbote mopanzi sango esi okoki kopesa biso kombo na yo na balandi yo lelo kombo na yo nani oza nani? Kombo nanga Anderson Bala Pabo nazali moko na bino mobundeli ya mboka leader ya diaspora debout molobeli ya peuple congolais et défenseur ya l'institution présidentielle Otobengi Fachi Beton. Ok, tolandi bongo leader Anderson. Mwana mboka leader Anderson. Tomoni bongo semaine oyo utukosila makambo ya ba musulman, ba policier ba kufi, ba musulman mususu bakangi, bakateli bango ba pena mort, tout ça bona boye. Eza boni soko ko limbola bana ya mboka. Ya solo ezalaki pasi mingi tomoni tokufisi bandeko ebele na este na biso na ba viol massacre et toyo komona e lingi elongwa na este pe ekomoya na kati ya ville ya mboka na kati ya Kinshasa. Tozoko condamner o ezali bakonzi ya mboka na biso kobanda na gouverneur o ezali Ngobila pe kokita na administration nyonso ya stade de martyr o nyonso bazokamba o ezali stade de martyr to condamner bango pona nini bango bayebaki deja ke conflit ezali na kati ya église o tobengi ya ba musulman bazalaki deja divisé en deux parties ma pona nini bango bakabolaki bango te bazwa groupe mususu bapesa bango bazwa martyr mususu batinda bango na tata Raphaël e bango bazwi basangisi bango na esika moko ne ebotaki trouble euti kaka na division na bango moko na église ya ba musulman nde ba administrateur na biso oyo basengelaki ko ranger makambo oyo ba travaillaka na stade de martyr nde bajouaki na imprudence il fallait qu'il bakabola bango. Siko mwana mboka autorisation bazwaki na gouverneur Ngobila ou bazwaki na gestionnaire ya stade de martyr. Autorisation bazwaki na directeur ya stade de martyr. Mais réunion o bango bakotaki na ba information na biso tozana yango balobi gouverneur Ngobila pe azalaki wana a participaki na kati ya réunion wana na butu ya avant journée oyo désordre bimaki bazalaki na réunion et bango basiraki na gouverneur pe na administration nyonso o ezali ya stade de martyr ke bayokani mobulu ekozala te nde siko tozoyeba te est-ce que ye Ngobila na azwaki makambo nyonso atikeli yango na directeur ya stade de martyr a gérer ba makambo nyonso nde na imprudence wana directeur ya monaki bango lokola bayokanaki azwi autoriser bango mais na tango manifestation bandi ne désordre wana eyaki kobima quand oyo balingi leader ya ka mosusu te quand mosusu pe balingi leader ya ka mosusu te nde ebotaki
bitumba tango ba policier na biso ba yepo ba tia kimia ba balukeli ba policier na biso tomoni ndenge ba bomi policier na biso yango tozo pesa ba condoléances na famille oyo ya policier na biso akufaki pe na ba policier nyonso to pesi bino ba condoléances nzambe a sunga bino apesa bino kimia pe makasi lisusu ya koyeba kosala pona kosekerize mabele na biso ya mboka na biso Congo. Mwana mboka toyoki ndenge biso tolandi ba imboka ndenge mwana mboka lobi est-ce que décision oyo justice na biso ezui eza décision il y a deux poids deux mesures parce que tout le monde a la marche il y a IDPS tant pour régime précédent ezalaki en place ndenge IDPS asala makambo batumba pe bamituka misusu bakenda tina ba parlement mais batikala okondane mutu moko te à vie à mort mais awa tumoni ba musulman mo likambo muke alors kaka les mêmes causes et les mêmes effets combattre IDPS basalaka yango pe ba o ya ba musulman basali mena ba condamner bango ko kolobani ya solo mwana mboka ezali décision ya deux poids deux mesures te justice asali musala na ye olobi IDPS atikala koboma soldate asala désordre te atikala koboma policier te na ba marche nyonso ya IDPS te wala to koyoka na te to sala quand même to soki oza na ba preuve pesanga ane pesanga ta o IDPS aboma policier to ke non na loi ya Garissa Kata avant ile kanini IDPS basala marche to mona ba biloko basala batumba ba siège ya PPRD bakenda na siège ya SID batumba to mona ba marche basala ba député akata na ba veste to mona yango député molobeli ya mboka bakata veste IDPS eza représenté na peuple congolais. Tango bino boye kotumbola peuple congolais na marche moko pacifique parce que IDPS ya salaka marche na yo ezali marche pacifique. Ayaka kotumbola te. Mais lokola ba policier ba bandai kozwa ba autorisation na bango na ba mikondi na bango ba tina bango ba lobi soki bomoni peuple to ba na IDPS ba eko marcher bo boakela bango ba gaz bo beta bango masasi bo boma bango ne na ba provocation wana nde bandai ko sala ke IDPS azalaki ko se défendre kaka mais IDPS ye moko kobima asala désordre atikala ko sala désordre te ne omoni décision au police justice na biso azui na ba musulman oyo parce que conflit oyo eza conflit moko réel ya deux camps ya ba musulman eza conflit te que peuple ayaki to a profitaki to asalaki eloko te ezali conflit moko oyo efandi na kati ya église ya islam na kati ya église ya ba musulman ne bango moko bayokanaki te mais bakosi l'état lokola bayokani ne baye koya basali désordre ba policier baye kaka po batia kimia bapekisa bango mais bango babalukeli policier on dirait tous les deux cas wana basangani bakomi mutu moko ba menacer policier ti babomi policier mais ebembe ya policier lali bazoya baza konyata yango bazoko continuer ko bamba yango kaka mabanga babomi plus de 20 verkile ba policier bazikisi ba pelisi moto na bandako ya bato plus de 39 personnes policiers oh baza blessé grave baza lelo na ba hôpital yebisa ngai o ezalaki provocation ya kotia insécurité ya ko déstabiliser pouvoir te toza ko suspecter mwana mboka toka to maloba te ule ya condamner bato wana mais pourquoi batiki ba gestionnaire à stade pour c'est comme si il y a eu corruption pour bayebaki déjà que non bao déjà bayoka na raté ndenge yo lobby mais bazumbongo oh po bazu papesa ki bango pamba te baluwa ke espace wana stade de normalement alors bazumbongo oyo est bazumbongo oyo normalement kaka boye ou bien babakisa ki moma de so bana likolo po atela bango poa et c'est ça na niveau ya ngobila ou bien ça na niveau ya gestionnaire ya stade mais pourquoi batiki bango ni interpellation ni nini batiki bango te ba suspendre bureau wana mobimba administration nyonso stade de Martyrs lelo oyo bakomi ba chômeur pona arti oyo et après ko suspendre bango pe baza na tour na bango bakoleka na justice basamba ba expliquer na peuple ndenge nini tindaki bango bapesa place na deka ya ba musulman
oyo bayebaki ke bayokanaka te nde tokoyoka explication na bango nde tokotia commentaire mingi te tozozela oyo ezali procès na bango mpe eleka mpe toyoka nini oyo bango bakoloba tokozanga te koya lisusu liboso na bino peuple congolais bino nde bakonzi na biso bino nde bozotombola biso parce que bino nde bolingi biso nde yango oyo biso tozoleka mpona koinforme na bino tokoya lisusu koinforme koyebisa na bino nini koleka na procès na bango. Alors mpona mboka conseil nini okopesa na bakonzi na biso mpona prochainement na baévénement ekoki koya conseil nini okoki koloba mpona kosukisa na point oyo? Conseil topesa na bakonzi avant bapesa autorisation na groupe moko to na église moko il faut bazwaka ba information oyo ezali sire il faut basiraka sécurité moko oyo ekoprotege même bango bato oyo baye koluwe même bango bato oyo bakosala manifestation na bango pe na bato bakoya pe na peuple congolais. Mais tomonaki tokato te tomonaki eside lamuka basalaki marche balobaki pesa marche pacifique pona ko soutenir ba effort ya est kuna ba ko soutenir bato na biso bandeko na biso ya est. Mais pourquoi gouvernement tindaki armée et contre-caler marche ba boye ko pesa bango autorisation? Normalement gouvernement pesa ki bango na autorisation te. Problème ezalaka soki bongo sala marche balobaka bokende ko senga gouvernement te mais bokende ko informer bango. Sikoyo gouvernement akotala jour o bino boponi atali atimotifer ya jour wana nde gouvernement kosola na bino lobite marche na bino boyembo sala lundi bosala yango lundi te bosala yango mardi. Jour wana ezalaki le 24 avril oyo démocratie ekotaka na mboka na biso biso nyonso toyeba discours ya président république na biso ya kala Mobutu ndenga lobaki comprenez mon émotion. Ezali jour oyo tokanisaka ba martyr na biso babunda pona bitumba oyo ya état de droit pe démocratie. Ezali jour oyo biso tokanisaka meye Martin Fayulu na Mozito bango Mozito kutu tokota pembe mais Martin Fayulu ami penga kazali fils ya fils politique ya papa Etienne Tshisekedi mais on est wana ya le 24 apesa ki yango na papa Etienne Tshisekedi de poani po ya lingaki asa nini atambola likolo ya bibembe ya oyo nyonso bakufa na bitumba oyo ya papa na biso Etienne Tshisekedi banda ya démocratie pe état de droit nde babisa ki ete pona jour mususu eleki mbula na 2020 ndenge moko le 30 juin oyo tokanisaka ba martyr na biso ya indépendant ye lisusu abimi lisusu alingi kaka atambola a marché jour wana comment ye azopona kaka ba jour oyo peuple congolais alingaka afanda pona kokanisa pona ko célébrer ba martyr ba kufa pona ye mona mboka yo za na problème na Martin Fayulu te naza na problème na yete mais naza ko recadrer koloba na ye vérité. Comment ye akendaka kopona ba jour wana oyo peuple congolais azokanisa kaso so mona te que ça stratégie politique pour a pousser Félix contre mais à commettre ba faute grave bitumba ba oyo bakufa babundaka ngo pona président Félix te mais babundaka yango pona Congo et pona peuple congolais. Il faut qu'on respecte ba wanyoso bakufa na bitumba ya indépendance na biso pe na bitumba o ezali ya état de droit pe ya démocratie. Il faut Martin Fayulu ba yeba ko respecter ba wa parce que mutu azalaka na prité ne loko o nazoloba na bino bo respecter bo pona ba jour ya malam pona kosalaka ba marche na bino. All right, tolandi biso nyonso bolobeli wa mboka ndenge alobi likambo o etel ba musulman d'abord azopesa conseil na bakonzi ya mboka ba e bandenge ni bakoki kosololaka na bandeko balingi ko manifester pacifiquement et puis sengi susu na ndeko Fayulu koponaka ba jour kaka te ba jour fa po ba jour wana eza ba jour o eza unirozo tia Félix contre mais à commettre ba faute de façon que bolo bakeno wapi état de droit wapi droits humains alobaki na démocratie eza te bomoni de babiloko moko abongo de eza carte ezobeta mana politique carte beta makana modèle nyonso baimboka tozo continuer bongo na émission na biso discours ya Fachi na Lualaba pe na Lubumbashi ezo sala problème wa polémique
afingi bandoki koto mususu te mwana mboka maloba olobi nini ya solo mo lobeli to mopanzi sango journaliste monene Didier tozoloba président Félix na voyage ne oyo asalaki na Katanga pe na Kolwezi na Lualaba na discours na ye expliquaki peuple congolais makambo ebele nde tomoni na réseaux sociaux batu ifaki bazwa makambo oyo ezali normal to oyo ezali important to ba expliquer na peuple congolais oyo bazalaki bakomprenaki bien te maloba nini président lobaki e bango balingi ba politiser maloba ya président na biso Faci. Président Faci atikala kofinga batu bandoki te mais a réalisa oyo ezali ba acte ndeye alingaki toloba azalaki ko condamner ou qualifier merci ndeko maloba au président lobaki ya mwana eza qualification ya ba acte ya bato bazalaki ba o bazo kosala na Congo tozui par exemple na este kuna bazo boma bandeko na biso baza ko violer bato bazo boma na bato bazo violer tokobenga bango banani tokobenga bango baza bandoki ya mboka na biso tozomona même na kati ya Bible Pierre aye pa Yesu Masia alobi maître est-ce que okoki kolongola liwa oyo te olongola o changer yango Yesu Masia alobi na nini arrière de moi Satan est-ce que finga ki Pierre tomoni Jean-Baptiste azoloba na ba pharisien alobi na bango ba race de vipère est-ce que Jean-Baptiste afingi bango te tomoni mwana mwasi oyo ayeko luka lobiko epa Yesu Masia alobi ayebisi ye biloko ya bana bato bakoki kopesa yango na bana bambwa te est-ce que Yesu Masia afingaki bango pona nini po bazwa kaka maloba ya président Faci ba politiser yango ba bebisa réputation na ye akalifiaki ba acte na bango ba luki ba kabula Katanga merci na Pepe Katange po boyokaki bango te bino nyonso bondimi kozala ini na sima ya président de la république bandoki botika kokosa botika ko manipuler peuple biso tozali pona koya ko expliquer peuple na ba citation na ba maloba langage nyonso peuple ko comprendre toi ko comprendre te biso tozawana pona ko expliquer ba art na bino za ba art ya kindoki merci na papa Kyungu ndenge bozui bolambi yango pe bo expliquer lisusu na peuple Katange po ba comprendre boza bandoki ya solo les tombeaux blanchis nkolo Yesu alobi les tombeaux blanchis azolo ba pharisien abi les tombeaux blanchis donc les tombeaux blanchis c'est-à-dire tombe na yo libakpakoli couleur ya pembe mais na kati kuna miku ese polozo bimisa na solo talamaka afingaki ba moro afingaki batu bazali na bobo alright toleki bongo mwana mboka discours ya mokonzi ya mboka est-ce que ezotindika te ba impérialiste baboma ye po ndenge alobi ke non Congo ezoconstitue 60% ya ba minerais ya monde biloko réserve ya monde bon il faut congolais ya telema tozo ba bien na biso boye na boye ba discours wana moko wana yango to monde ba bomela musée ba Blaise Compaoré ba na tout lobana no mwana mboka te discours ya président Faci eza différent na discours ya ba combattant nyonso ba président nyonso différent to ba héros national différent ya ba pays différent o bango ba sala discours ya président Faci ezali ko menacer ba impérialiste te eza ko menacer union to ba union européenne te to ba ni communauté internationale te to ba occidentaux te mais eza ko lakisa na peuple congolais to salani to s'organiser to zala bon moko parce que mboka na biso esenge to za bon moko pona ko faire évoluer mboka na biso et na eko comprendre makambo ya minene na kati ya discours o ya président alobi mboka na biso tozana richesse réserve à 60% ya économie mondiale elingi koloba nini elingi koloba ke eza impossible na mboka na biso pays na biso ezala pays pauvre mais pourtant tozo vivre yango sikoyo président aye ko expliquer bino en avance na place alingi ko lokola alingi ko bongisa mboka abandi ko expliquer bino
biloko ekobongisa mboka na biso Congo ezali te oyo ekouta na Europe, ezali te oyo ekouta mosika, mais ezali biloko oyo biso moko tozali na yango. Tant molai to profita na yango te. Neta ekoki sikoyo biso peuple congolais to banda ko profiter na bozwi na biso. Yango wana président a expliqué na peuple que tozala bomoko to s'organiser pour na mboka na biso ezala développer peto yeba ko coopérer na ba pays o ezali ba occidentaux o ezali communauté internationale to yeba ko coopérer na ba bengi investisseur tango bakoya pona ko investir ko coopérer na bango malamu neto ye na ye ko comprendre loko moko crise mondiale soki crise mondiale mokila lelo to la crise mondiale ezali par rapport ya mboka na biso République de moitié du Congo ba impérialiste communauté internationale ba occidentaux ba yiba ki mbongo na biso pe bozwi na biso na ndenge ya mabe na ndenge moko ezalaki officialisé te na ba intérêt ya ba un individu yango wana ememi crise mondiale lelo yo bato nyonso baza kolela mais lokola toza kolinga kokende na o ezali na moyen moko officialisé officialisé ba moyen nyonso ya bato balingi richesse na biso baya na porte ba na fenêtre te to ko négocier na ba contrat moko gagnant o biso to gagner o pe bango ba gagner ezali gouvernement na gouvernement ba ko coopérer na banza mikolo ekoya après une année na baza économie ya monde mobimba ekozonga stable richesse na biso pouvoir ya Fati Beton pe ekostabiliser o ezali économie mondiale naza ko assurer pe nazolo ba tang makambo ekokokisama bo raisonner to bo raisonner émission oyo économie mondiale ekozonga stable par rapport ya mboka na biso RDC. Merci. Alright, tolandi bongo souci ya mokonzi ya mboka ya biso Félix Tshisekedi azana posa yaga kosala business no na Congo mais tout ça la partenariat moko gagnant Yes. 50-50 donc bozu 50 biso peut toujours 50 donc to moni na lola ba ke alobeli ba chinois alobi na bango alobi banda na bandi ko tambola kuna tina koma awa soki 2 km mobimba ni nzela botongi te ni hôpital bosalite ni école bosalite mais partenariat ngo ya nini bozo ka mbongo bozo ke nango kuna bozo tonga pe de façon que soki boke biso pe tikali to bénéficier bana mboka bazo misala bana mboka basala boy yango no moni ba impérialiste bazo linga biloko wana te bazo diabolisaka moko kati na biso po batelemelaka ba action ya Fati tandis que banguna bao baza libanda nde bazo tala tika biso to profiter na biso donc to sala mayele to simba na bomoko lobby ya Congo to tikila bana na biso Congo ya bien to léguer bango Congo moko prospère ya solo molobeli ya mboka. Ok, toke bongo na point moko avant ya kosukisa likambo etali enseignement primaire secondaire technique oyo kamba mabongo na ministre Tony Mwaba. Yes. Tout moni ba mwa ba nungu abakiselaki ba frais de fonctionnement na ba école 20%. Awa kototo yoki alobi ke non na mois de juin bazo mécaniser ba nouvelle union so ba tangisaka na école maternelle. Bon, le loi wato moni sumo ba nungu qu'est-ce qui se passe réellement dans le ministère oyo? Soko koki kolobela ba ko limbolela ba imboka. Ya solo problème oyo efandi na ministère oyo ya ESP oyo ya biso ya mboka problème ezali efandi makasi na oyo tobengi général secrétaire général ya ministère oyo bayo koyebisa biso ke azwaka mbongo na 4 parties to loba nini azwaka 4 salaires ye moko mutu moko mwana mboka limbola nano bien 4 salaires na ndenge nini azana matricule moko meilleur ozwa 4 salaires balobi azana 4 matricule 4 matricule ye mutu moko tangu babandi ko auditionner nde baye koyeba na kombo ya mutu moko ya ye secrétaire général azana 4 matricule oyo azwaka 4 salaires. Mais pour la nini ba congolais ba lingi Congo na bango moko te normalement lelo olinga Congo to linga Congo te
yebaka IGF azali soki oyibi otie kaka maboko na yo na bozwi ya leta place na yo ezali na prison lokola secrétaire général oyo aza mokangami il faut bakanga ye nde aza déjà suspendu et na banza mikolo ekoya akoleka na justice et akokota akolanda ndeko na bango kamere ne yango tozoloba tozopesa ba félicitation na ministre na biso Tony Mwaba na musala munene oyo asali pe na augmentation a augmenté ya 20%. Na frais de fonctionnement. Na frais de fonctionnement ya institut ya ministère na biso o etali makambu ya classe ya bana. Et na ba information toza nango à partir ya mois de juin ba professeur na biso baza ko banda kozwa ba salaire. Il faut bien préciser ba NI do ba nouvelle unité. Ba nouvelle unité yes, bazo banda salaire mais na mois ya juillet balobi na Congo mobimba. Na mois ya juillet na Congo mobimba bakoma kozwa ba salaire na bango pe salaire na bango ekozala mois par mois. Chaque fin du mois ba professeur ba kobanda kozwa salaire na bango. Et kaka na kati ya ministère oyo ya SP baza ko préparer plus de 60,000 oyo ezali enseignants oyo bazo kobima kozwa passion. Nde yango tozo yebisa na ba oyo nyonso basala ba peda ba oyo nyonso batanga ba yebike bazaka ba professeur ba citoyen batangisaka bo préparer ba oyo tobengi ba CV na bino pona koluka kokotisa po soki 60,000 oyo babimi bazwi ba passion tokozalaka na posa ya koangaje ba misusu bakota pona kotangisa ndenge moko pe kala mingi te na ba information tozwi ke na armée bazoko luka ba jeune gens oyo ba kozala capable ya kobundela mboka na biso bakende kosaregistre mais tokopesa bino obisika soki tozwi ba information nyonso ndenge sengeli tokoyebisaka bino bokende kosaregistre bokende kokomisa po bokende formation pona kobatela mboka na biso po président Faty alingi asala armée moko oyo ezali fort pona protection ya peuple congolais nde yango toza kosalue ba œuvre ya ministre na biso Tony Mwaba na musala monene oye aza kosala soki ba ministre nyonso bazosala boye nde gouvernement de Wario ha elonge ezali victoire ekozala toujours se kozala donc dès que bazobimisa bato ba pension ba nouvelle unité bazo remplacer bakoluka ba remplacer ba nouvelle unité mususu na ba nouveau venu. Alright, ndenge moko pe makambo ezoleka na ministère environnement avec maman Eve Bazaiba, qu'est-ce qui se passe là-bas? Normalement maman Eve Bazaiba akutaki ba détournement ebele ya ba millions yo yebi kaka bango babotama po bayibaka ba millions. Nde maman Eve Bazaiba a interpellé ozali IGF aya kosala aya ko auditionner ozali ministère oyo pona koyeba nani asalaki nini nani azwaki nini yango mama Eve Bazaiba aboyaki asimba touche po bayengaki basimbise touche na tangu ye akoti bango bayibi ba détourner balingaki soki mama Eve Bazaiba lalaki pongi to azwaki tan to achekaki te mais baga basimbisa ye touche ne aibengi IGF mangu aya kosala audit na ye na ministère oyo pona koyeba nini ebungi nini oyo bango batiki ndenge nini makambo ezali kokende to ndenge nini makambo ezali koleka. Merci mama Eve Bazaiba na musala monene oyo za kosala en tout cas musala na yo ebandi komonana muke mugie na yebike biso peuple congolais to biso bapanzisango to balobeli ya peuple to kobanda kosifike peuple tango nyonso bino bosala bolamo na mboka na biso Congo. Ole biloko ya mbwa tolobaka tango nyonso zala mbango ya solo mikolo ekomi opération mukamate yes donc IGF azo sakana te makasi donc to préciser IGF akangaka mutu te IGF ya osala inspection na ye apesi rapport na justice nda otala bite likambo oyo muto efwa ya mais tokosenga pe na gouvernement na biso ata justice na biso ba procès lokola ba matata mponyo
ba procès lokola ba Willy Bakonga ba procès lokola soki ya bato oyo bazo coopérer na ba rebelle kuna ezala en direct na RTNC to landa yango to yeba qu'est-ce qui se passe peuple za la posa atala ba procès wana en direct to yeba nini lekaki nini o bango basalaki tomoni pe mandeko na biso Matata Mponyo lokola sene boyaki nanu ko lever immunité na ye tomoni ke a porté plainte contre IGF à la personne de Gilles Alingeti. Or, IGF akangaka mutu te. IGF ya sali rapport na ye apesi. Ye siko azokende ko porter plainte contre IGF na sanse nini. Mopanzi sango eza kobanga soki mutu akomi azwi palpite aoyeba nini akosala te nde ezokotinda ye yango wana. Nde yango tolobaki na ba mission elekaki na Matata Mponyo. Soki oyebi ke osalaki yango te préparer ba dossier na yo pona défense na yo oikende liboso ya justice o se défendre. Naza koloba koyebisa na batu ko expliquer na batu ke Sénat eboyaki kolongola immunité te ya Matata Mponyo. Mais ba façon oyo justice akendelaki atosaki ndenge esengaka te. Matata Mponyo aza susu premier ministre te. Ezo senga te na cour constitutionnelle nde basenga na Sénat balongole immunité te. Eza cour constitutionnelle te muteko senga. Cour constitutionnelle esenga kaka na premier ministre oyo aza en fonction. Ne cour constitutionnelle ekosenga na président ya solo merci mopanzi sango. Mais ceux qui ont déjà premier ministre démissionné aussi au longwa aussi au salela mandat na yo. Etali sous cour constitutionnel te. Wana etali de cour de cassation. Procureur ya cour de cassation ne mutako sala lettre atindi na Sénat ne asengi balongola immunité ya Matata Mponyo parce que Matata Mponyo aza sénateur ne bakolongola. Mais na ba information na biso nde tozozwa déjà procureur ya cour de cassation toyoki déjà asali lettre nde azolinga akotisa yango na Sénat pour Sénat elongola o ezali immunité ya Matata Mponyo po ba livrer na justice. Mais Matata Mponyo sano erreur po oke kofunda IGF osali eloko te bafundaka IGF te po IGF asali musala na ye yo zela tango justice ko benga yo oke na justice oke ko se défendre olakisi innocence na yo nde ekozala malam. Mais o biso to yebi IGF akosela mutu makambo te. IGF azoko travailler na rankine te to na ko rendre batu ba compte te azo sala musala na bosembo na bolamo na kimia nyonso nde ye azo pesa kaka rapport na ye na justice et justice nde akokata makambo eza susu ya IGF te ekomi ya justice yango na ngaki na expliquer na balandi po ba comprendre ndenge nini makambo ezokokende. Coup d'épée dans l'eau. All right. Pona ko expliquer ba imboka dossier ya Matata Mponyo pona ko suki seza wana bazo reprocher na Matata Mponyo le temps oyo azalaki premier ministre babimisaki mbongo na gouvernement 285 millions de dollars pona ko sala projet agricole ya Bukanga Lonzo. Projet n'était pas mauvais plutôt ezalaki bon. Maintenant le problème est là qui exécution nangonde et salamaki te. Selon moi ba inspection, moi ba investigation, au moins ba dépenser au moins 80 millions ba somba ki moi ba engin, moi ba bloc amike ba groupe ba bloc tout là. Maintenant ba engin on peut et se retrouver na ba konjamboka na biso na ba ferme na bango ba ibaki ba musu ba zo ba moteur ba kenda ko tia na ba barinière na bango nde bazo reprocher na Matata Mponyo ata lisango moko bolona kate membongo ebimaka mbongo ngo bosala nango nini. Mais selon ba nungu tozoyo ka film moko sud-africain Africom bazo réclamer 200 millions de dollars na gouvernement congolais pour na projet Bukanga Lonzo. Mais tu évites qu'est-ce qui se passe au juste de bafundi RDC bato ba sakala na Congo ya solo mwana mboka maloba suke pa na yo olobini ba mboka bazolanda yo. Merci na ba landinyo so to pesa mbote na saluer les susu ezali Zadio Congolo Zadio na saluer ezali Martin
et balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout bolanda pe bo partager ba vidéo na biso et toza na posa bo s'abonner na site na biso na chaîne na biso ya YouTube bo s'abonner penza ebele toza na posa ya soutien na bino ezali kaka bo s'abonner ba oyo balingi ko benga ba numéro na biso yango wana eza na se bokozwa bokobenga na soutien nyonso bolingi bo soutenir biso ekozala malamu pe bobondelaka malamu po na biso napesi mbote na mama Max mama na biso oyo tobengaka héros vivante pe victoire ya FARDC tala kaka mikolo eza kaka teni pona kolakisa soutien na biso na FARDC pe République démocratique du Congo oyo ezali ya musée Aidi na bala oyo azali papa ya réveil na biso pe ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tobengaka super héros national tokutani na mbala sima nzambe apambola mboka na biso République démocratique du Congo. Merci, bye. Bye bye, bye mboka tokutani lobby na émission na biso susu ya sika bozala toujours branché, scotché, cimenté toujours kande tolobaka na Diaspora Debout bo partager ba émission et ko sala biso bien makasi bo s'abonner lisusu tokutani lobby soki nkolo azongite.